faire appeler ça depuis featuring bayemba nzembo cordonnier bayemba nzembo bien cordonnier siko fali bato azala na bango nani bayembi na ye apesi bango featuring modele apesa gaz ma de featuring papa to beta maso rumba to maso ni robet hein to beta maso la rumba lelo mo ba robino wana awo ko zonga ta faire pour na festival là to moni ke bo sele longo te hein mais ouais robino azongi pas faire pour à moni ke fallait sele longo te asenga featuring plusieurs fois ba pesa yango te so biso na posa makambo wana te depuis na posa schéma makambo na ye comprendre depuis na posa beta ba concert na ye asala ba makambo na ye hein ndaki na comportement na zaki fali comportement ndaki na comportement na comportement yo mema bato finga yo mema bato finga poto fali ndaki na comportement ouais mais c'était le foutier yo mo ebe leke elo na osala za gente ya lo kinga titidi ya ba yoro bibini ne ba yoro boana ba bengra à part nos musique à part qui mutema mabe on fallait ça là pour na yorobo yorobo le kana TV ça qui ngati tite ngasko na alerter tous les musiciens congolais mutu tout a rejoint yorobo a osalaka ingra pour azana dana aden ata ba depuis ba wata no ba beti musique bente pour ni ba okanga bango basano yo ba okanga bango na papa ba pesa ba beta musique na zokanga bango na beta yo papa wata na zokanga de na beti musique on génération na ba vandi tout na école musicale il va voir en son ce n'est pas béni de fois bête musique so tu vas bête tu peux pas okanga so ba bête na ba bango faire na fali yem da ka bango vidéo vitesse fali pas présenter te a présenter bango nde bango ba présenter bango te papa tango yena ba mission fa présenter bango oyo mani papa yango wana te Jonathan fallait présenter bango wana te il faut qu'on a d'abord on a présenter bango wana les faire présenter ba mission na ye après ko présenter ma bête ça me sala bien so tia sel musama pe tant aux na répétition si ka a évolué trop ayemba trop po maele zala so mabete longola ti ba misisi kasi au moins le robina zongi ayo senga festival là pour ani à comprendre directement que non papa tala moi na vie a toujours raté vérité to balola non le musique en fin des insulté le to mo sa musique ce que to mo lo ba mambo za vérité depuis ça date c'est bon mais depuis ça date depuis ça yo ka ngote depuis ça date yeza kaka na chetema peut-être date ça date c'est bon mais peut-être date c'est un problème te to ça azo tandete to ça no misala date que c'est zongi mutango cette date na politique azaki badati tu ba basal tu ba bango ba louer basal na bango batone kwa beti na photo bango tu ndachina date ya politique azaki o ba louer le sal te mutu to louer sal na ndenge na ye so to martin no so louer na ndenge na ye ça na ba bureau bongo fina ba non ba bureau ba ya ba message ma be anza ba so la ni presque ba bureau ba sala bongo ba progresser ati so moni bureau peno mission progresser a bureau ça ouvert a fond la motema papa tango sala bongo bobo moda orchestre mutu mo sa bola mpo na orchestre zo finaye o finete o zo bomande leader botika bomba sala ouvert mutanga le kana mission nga sama botika bango ya moni so lelo nzama afuta bino ndeni mutu mo finga vana na ye bazuba memi esko poto ale maman fanatique lui oh bon mutu bo mtosala ka bote yobe tu fais beto la batu yobe nzama tu fais toile na yo na vie conseil mon on peut sa batu so bo vanda wala po tu fera beto la batu otaka kiti libanda po tu fera beto la batu yo bango to nzamba tu fais yo et salo passe ko le ka mutu etu faki po em so mutu etu fais wana nzamba fungole nzela parce que ayo to ba etu fango ndo fungola nzela ozalaki vidéo vitesse on a des plis qui sont aux la biso en tout cas tout ça dans ta studio tu as un double studio on fait le boss tout ça avec Fabrice Maestro et là l'album bon mbaba nzembo bango mibali bato ba mposa ba mba bino bo contacter nga et puis combien des années o emmanuel ça dans ta orchestre wana combien des années c'est pour ça nous arrêter pour ni ba pesa bango ba nzembo te hein pour ni ba pesa bango fali pour pas apesa emmanuel nzembo papa bazana ka orchestre bazaba musicien va ba yeba pa on a ka mawa est-ce que la fallait na ba musicien a on a gimbangu bato baoleka pena bamoni bandeko la fali awe batuna wala misa bango baoleka bango wa ba misa fali baleka bango baoleka bango boye ba bango te kasi lelo bato bafinga bango ba faux chanter pour ani pour na bayoka bango te merci beaucoup amis fidèles internautes merci beaucoup téléspectateurs j'espère qu'enseignement vous êtes tellement nombreux il y aura l'émission de Bino Bolinga Raming et donc on est sur www.idologie TV David Ewembe
Masolo balabala comme d'hab, les mêmes sakabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David de maintenant la sakabino, na bête la kabino masolo, on n'engeni et c'est pas ça vraiment namboka oyo. Masolo balabala, les autres abongona asmak tiala azalaka molobele azalaka la bouche autorisée. Il y a des plics pour maniance en Angola. Donc magamunion so oyo tretaka pona des plics pour maniance. Surtout ça, pour ça, tu es balabala, to qui marambangu et pas ya Azmak Tiala. Donc, les autres, on a Azmak Tiala, très bien habillé. Danger, Prada. C'est jamais vu. Bon, bref, on a côté de Mboka. Malgré tout, bah voyage, on a ligne sauté, papa Sanga, bah c'est jamais vu pour bah voyage des fonds à Minango. Ah, yeah. Louis Sanga, on dit bah voyage, bah Pepo. Donc, il faut pas me sentir là-bas déjà. Ouais. Donc, il y a des banda, na zonga et tout pour. Bah, Mamoutou des fonds, il y a eu trop de concert à baver. Donc, ça veut dire Mamoutou des fonds. Azman qui a la bonne santé? Non, santé vraiment peu pelé dans Angola Nzambi. Santé vraiment très bien. Donc, Angola Nzambi, na bokashi aussi, un patron, on a des petites combats niance. Na pesi bambote belé. Ah, des petites combats niance. Na pesi aussi, bah, staff technique de Mobi Mambote, TV na français, c'est mal à le récupérateur. Na pesi bambote belé. Donc, na pesi mbote aussi na. C'est-à-dire habitué à la défense, on a parce que bon, tout passé quand j'ai pyramide. Donc, il y a partout dans la ration, il y a un conseil, il y a très à l'aise. Donc, on a très bien, il marché bien. On a tout un studio, donc voilà. Bon, il y a des plus de manières. Oui, après, ça va très bien. Donc, Calamine, tout autour, sur la nuit, on a un studio. Quand on a un studio, Calamine était à générique, on a Bima. À part, on a après, c'est sous le ministère, chance, le ministère, tout, on a Banzembo, après, c'est Banzembo. Et on a bon mot de Makalami, il y a tout le monde pour ça, il y a un babango. Banzemba depuis, il y a un moment où ils ont crochet, pendant ma casse, sous-souté. Et depuis la fin du moment, après, ça s'ouvre à Missin, Zembo. Et si on crochet, il y a des bêtes, bon, parce que si on a fait un Zembo, il y a un banane, mais si on a Wenge, la place où on a Missin. Wenge, ça fait que parce que on a Missin, non, depuis qu'il y a étoile ici. Wenge. Bis on a Wenge, la et donc, qu'est-ce que ça va Missin? Ça va Missin. Baroka va Missin. Tout le monde était dans le village, c'était mal habillé, c'est Missin, tout banane, tout bazala qui wana. Kuna basala ka bamisien yomo na pesi bamisien tu banzembo bayemba basheme mayala bazu banzembo tout bazu banzembo bavena biso ba levi bazu international bazu banzembo tout ba fabrice bazu banzembo batebele bazu banzembo. Donc voilà maman ça biso ba glory pass bazu banzembo kuna za bongo ils fait la force nous afon la porte donc on va dans nzembo même temps bango za apprécier mo mais to yana nous sommes ba champ ya ba massa bazu banzembo tous les gens bien ça on a banzé moi des hommes pas wana tous ici sous quartier latin donc fait la sous mon papa au coup faté dans quartier latin bah il donne la cala on est ba mineur ils ont mis les sous donc to yembi à l'aise beaucoup de la chaîne YouTube na biso ya sikiza place wana au quartier latin voilà à 100% à 100% vraiment donc on rendez-vous bolingo na biso asona ba koyemba mais beaucoup de gens ont ça dans les musiques quoi tout au monde donc voilà au monde on nini la minute oyo batabalabala bazolo ba trop depuis qu'a commis trop fabrigas relation na bango wana ba msusu comme si bato bato se paya na ngote yo le monde on nini bato la ba otala débiter poani faut otala débit depuis que na maestro fabrigas les deux patrons na ngawana bazaka da ba camarade bandeko ya kala baota la kala de papa ni kongola lingaka balinga bola muta lingaka parce batu bazaka opanzana donc ba linga bazaka na babilo wana ba distance yoka alors na bisa batne ke mambo ba fanatique faut vrai mutu normal a obule mambo lanti biso na posa développement ya mboka na biso na Congo ba contrat biso na musique na rumba faut linga to développement bon bo bomela biso pourquoi so que les presque bongo ba fanatique ba ngo bomango c'est pour na biso mo ba mélomane vrai mélomane on s'est pris nango ne bayoka ni bongo pour nango salinga bien au moins tu vas ça la fruit bien et que bayoka ni pour pas ça la des autres non bayoka pour pas ça la banzembo ya bien bazo ni c'est sur na rumba kala on peut la tête banzembo depuis na fabrigas la ba bezo beta la tête banzembo zo beta au comme na 2 millions de vies ndeni pour tout dans 1 million point 900 to que dans 2 millions de vies et puis si ba contrat yango et puis si bon album ça dans notre studio fabrigas maestro les patrons les guides l'homme a les 31 août à ça dans notre studio avec des petites pour maniance
bazana baona na studio déjà ba tout ba ça nzembo ba somba ba nzembo boya ba to mabanga et tout bo contacter nga na numéro nanga bo contacter nga na page nanga to na Facebook na professionnel azma ki ala bo contacter nga allez voilà tout ça mama bien les solo ya Casino de Paris ils ont posé un peu moins problème ba mazo yebate ba tout nyonso comme si ba komo wele la baza ba invité spécial ya Fabregas donc na ba musicien na ye o bazalaka na Villanova bazo welela na ba sikito tozomona bango nyonso bazoloba baza ba invité spécial ya Fabregas Maestro nani aza invité spécial ya Fabregas na Casino de Paris. Non, premièrement, tout va bête pas Fabregas Maestro, va ba musicien na ye. So ba présenter on présenter quand ndako po ba yemba banzembo na bonté ba yemba banzembo ka ba yemba ngata orchestre. Ça veut dire ba musicien na ye. Ata ba longwa mais wana père na bango. Ça veut dire quand ba oya ba yepo na orchestre na bango. Pour présenter orchestre na bango Villanova, c'est normal. Invité spécial, on va tout ba yebi, on va tout ba rozela, ba sala mamba grave. Ça depuis combat niance. Ça patron nanga. Depuis combat niance. Bon, d'après ce qu'on a invité spécial. C'est pour bazolo ba chikito pas invité spécial. Conseil za munene, ba chikito ba oya, ba ngotu, ya za ngoya polémique té. Ba tout ba landa biso za polémique té, ba chikito ba oya, nous za ba eta la massa na bango, banani ba oya, c'est normal. Mais invité spécial, oh tout Fabregas Maestro moi les na TV à Lubaki, ba tout ba yebi, c'est pas tout à concert. Les 31 août, villageois partout au monde, la Mouka. Donc, on a Fabregas Maestro, publier, partager ça là tout le moyen. Donc, pour un Casino de partout, où tu es en haut. Parce que c'est la date Maramouté, on a tout à Paris. Fabregas Maestro, à Zoya. Invité la bino tous, depuis que moi, c'est un invité spécial. On va tout barroser là, on va faire la bino Mambakala. On va regarder la bino Manzembo. On va le barana, on va malade na Fabregas Manzembo. On va tout on a même ministère Fabregas Balongwa, on va regarder mais c'est un orchestre na bango, c'est normal. On va chanter, on va regarder ça la bien. Ne va bien Fabregas qui patron, ne va bien des qui patron. Bah respect on peut ça Fabregas, et on va peut ça des qui à 100%. Baza ba frère, baza ba na ba roya, ba participer, c'est tout. Merci beaucoup à toi, Pilé le top d'âge, Kota Masola Balabala et Kosala bien, l'impresario Louchkai, l'impresario Louchkai, Zara Masola Balabala. Yo pena ozana monde de passe il y a la team, il y a DJ Champagne. DJ Champagne, Boza la Razara, na Masola Balabala et Kosala bien. Di body nene Benvuli les Gabonais. Sens mondiale, des body dynamiques. Bola Mouleke Belé, Paulo dos Santos les guerriers. Akuna Matata, Zalara Masola Balabala, l'Omanissa, l'international, l'Omanissa, Georges l'Omanissa, l'international, aux autres c'est Sarabiso, c'est pas Sarabiso qui et Kosa la bien. Asman Kiala. Ouais. Autant la caméra Masola Balabala. Danger. Problème, moi, ils ont passé na Balabala, Batozo le bango trop. Des pliques à trop ferré. Des pliques à comment au Kangama mini na ferré, mais pas fallu. À comment au chrétien n'est fallu. Qu'est-ce qui se passe? Non, premièrement, bateau va résonner à Bongo, pas me ranger dans Bongo, Balongo, on est un fanatique. Depuis qu'il y a un responsable, il y a un orchestre, il y a une musique. Arabe n'a pas la misala naïe. Non, mais depuis à Zarapena, à Kangamagana, Fali, à Kangamagana, Ferré. Attends, yo, Moutoua Lingyo no Lingay. Moutoua Lingyo yote, au Bendana. Au niveau de Bani, Fali n'a pas de déplique de. Tu ne vas pas aller faire un à déplique. Si on a battu des dépliques, l'équipe maman directement va s'attacher à Fali. Non, quand tu as Fali, tu vas s'attacher à déplique. Parce que tu as orchestre, tu vas s'attacher à déplique. Maintenant, depuis que les gars s'attachent à Bangote, tu comprends que les amants à côté là, il faut que tu vas à Mabanga. Tu as Azarandeni, tu as vendu les moines, Azarandeni, tu as mouton à 100%, il y a 1000%. Azara trop na fait gola poani, pour faire gola à respecter la déplique, à la considération envers déplique, à l'ingarabe bola moi déplique, à l'ingarabe tu fais lumière à déplique. Il y a un moment qui est depuis qui peut aligner peut-être que musicien comme fallait aller tout faire à retoufer on n'est pas dans la vie hein à retoufer on est depuis qu'il faut faire appeler ça depuis qu'il featuring bayemba nzembo cordonnier bayemba nzembo bien cordonnier si vous fallait bato azarana bango
nani bayembi na ye apesi bango featuring apesa gazement de featuring papa tobeta masolo ya rumba yo masolo nyonso beta tobeta masolo ya rumba kasi omoni lelo robino azongi aya osenga festigola mpo anini acomprendre directement que non papa tala moi na vie tozwaka te vérité tobalola yango non lelo musique ofine eza esu te lelo tomosala musique sikoyo ke tomoloba mambo eza vérité musique ofine eza esu te papa omoni lelo nde musique ekokengele lelo etuninga ti depuis que ye mo banzembo ezokana te mapesi baministère banzembo papa na nsima baministère na petole ekoya yango sikoyo nazongi suyo sikoyo ebi combien des années oyo emani asali na kati ya orchestre wana combien des années mpo ani bapesa bango banzembo te mpo ani bapesa fali pupa apesa emani nzembo papa baza na kati ya orchestre baza baministère va bayeba papa na yoka mawa ese oyo bakefali na baministère awa na kimbangu bato baoleka mpena boye bamoni bandeko la fali awa batuna oyo baministère bango oyo baoleka bango wa baministère fali baleka bango baoleka bango boye bayi bango te okasi lelo bato bafinga bango bafaux chanteur po ani na bayoka bango te mais ngai nayebi ke tomona mbote na podem aza bon chanteur bafaux chanteur te eyaki bapesi bango na opportunité te papa lelo moni rise abundisi baalbum ebele rise agolaka na voka la pamba ebundisi baalbum ebele po ani bapesaki chance kati ovandisa bango telemisa bango namekaka bango ti kati omoni rise agola lelo bato bayebi rise agola po ani ofire apresentaki ye si bato bayebi mao po anini po mao présente yamoni te depuis yamoni présente bamusicien libaaamoni banema apresentaka bango nde bango bapresentaka bango te papa ntango oyo emani papa yango wana te jonathan fale apresentaka bango wana te arepresente bango wana lefere apresentaka bamisien na ye kopresente mabe te sala mosala bien soti asali mosala mabe ntango ozongi na répétition tika ye aévolue to ayemba to mpo mayele ezala soki mabe te longola ti bamisusu okozwaka togaradaka bato ebele bakomi mikolo mona mutu 15 ans na de vocal non papa oboma bango ti bemani oyo bana mposa koyebana bape na bafamille bana bafamille ti bape na bayebani papa na ngai combien de vocal combien de vocal emani pafali bongo combien de vocal naofinga bango te lelo sikoyo oyo bambasi babimi botya bango poids non otya bango poids moto ate mais bato mpo batya bango poids lelo moni barobino wana akoki kozonga mpe afere mpo na festigola omonike bosala elongo te mais we robino azongi mpe afere mpo amonike efali asala elongo te asenga fiting plusieurs fois bapesi yango te so biso toyo na posa makambo wana te depuis kana posa chema makambo na ye comprendre depuis kana posa beta baconcert na ye asala bamakambo na ye akende liboso anata bamakambo wana te moni bato baya na benfizo te mamba fabrikasi oboye te depuis baosala bena makambo na bango na fabrikasi esili bakoti omoni ti lelo fere gola abengisaki deplike na kati ya festigola mona génération après bafere génération elandi na festigola wana moto oyo présente rumba le roi deplike aza te moto oyo antexte likolo eza deplike yango lelo mpe barobino baoki bien tabi anga mpe nakende masa azokende mwa likolo yango mona ye maresu tan mpe ezalaki lisu te place mpe ezalaki lisu te ndenge bokende na festigola moto akoyemba na fere eza deplike aza invité spécial yo moti baosangisa bato liboke mais ye baotiaka ye moko aza invité spécial yango mpe naoyebisa gauloise naoyebisa bino boye eza te ke concert à faire eza nile non concert à faire eza nile te toza koconsidere na bawei topesa valeur epa bawei bato bakufela kufa ebele tokunda na bawei après te akomarke date mpona ya festigola wana elongwe te moto akosa yo teke non elongwe non moi je suis pas gaulois nga na musiquois so nazoya na page oyo napesa information mpona na melomane nalingaka bana tu ya wenge nga motu tu ya wenge nalingaka ye concert ya festigola elongwe nango te tozela bakunda bawei nayebike ti na fin ya semaine wana na fin ya weekend bakunda bango déjà so bakundi bango fe egola alinga te atika grande événement ya monene bongo lokwa festigola elekaka mbala mo bongo no eleka te ya bato mosusu eleki mpo promotion eza te c'est normal fo eleka mais ya festigola ezalaki na promotion yafali mpe eleki te non fo eleka yango eleki te yafali mpe kala mingi mpe te baannonce date bango fe batikala bango ka bongo bazongisa esimani ya fere nde balobiki bazelana mpo bato bakufi fere ye mo moto alobi non yafali mpe ezaka meme non ya fere mpena fere ye mo moto alobi ke bazelana nto respecte bawei
to pousse non temps il fallait pas le binoter to respecter non ba oui ça peut monter ma bête na mamba fali ya bango pe normal ba pousse na bango mais ya bango na faire mpe no pembe ya kino liboso so faire le biboye to tiki yango to kunda ba wei na fait un week-end la semaine tozo banda to kundi ba wei alors to sani ba ko tia date ngana yebi fe faire au tia date to tiki le kati atana marqué non ninte a remarquer date ba golo ba to ba somba billet bo bomba billet ba to ba somba billet bo bomba ba billet na bino ba to ba na billet ba pesa bino bo bomba ba ko faire remarquer date à part ça on a faire do beta en Angola le 28 bah ouais faire en Angola ba na tu Angola na mona ba pesa ba massa ba promotion oyo mutu ana na maboko ngande on a biso rani stress ngana sepeli pourquoi po ala mutu oyo asada ba événement petro aibi pe mboka à part wana a travailler ba massa musu na mona ba travailler ba Sylvain Zimba baza wana a travailler na ba tibeli ba travailler na ba fort mais à part wana gauloise pas en Angola kotala bango te ibe sala promotion na ndenge na yo so oui affiche ebimi va affiche wana partager ba vepe tu ba na mboka ba lingaka feri botala kontine ba type petit na biso wana ndete ibe sala promotion pour ça la pembe na bo sanga na nyo fait la force bo sala promotion nga pe na koyana sima wana na ko tia po na nga à 100% wala po na mamba feri to le ngwana to ke mupanzi na ko kota sikoyo na mambu ya president Richie Watagoga afeni president Richie Watagoga wenge à 100%. Pas dans toi Paris, tout en Angola, partout au monde. Papa pose la thé. Et là, je vais dire tout ça va congolais. Pose la thé, tu as un spirituel, c'est mon salle promotion, tu as un discours. Place au pété à Wana, et c'est un faux congolais, et le coup moi congolais. Il doit afficher Wana, il va replier on est dans la lobby. Pour ça, la challenge, pour ça, la promotion, pose la thé. Vous avez mis un moutazaki. Mutu ennemi ya mutu azate boko tana bo sala ba challenge boko tawana boko ndo za ba vidéo no partager ba suivre ya président Wata na mito mamba spirituel c'est zate et tu vois mais minito comme si ba mélomane bazaka soute ba la bonne musique bazaka soute et comment oui donc batawata ba spiritas ba gaulois oh le Wata ça les japonais Wata ba warrior concert à Fali et ba que oui ba spiritas ba goya oh Wata oh le Wata ça les a honneur ya mboka na biso les a honneur te non ya ba tumé ba français te ba américain non les a honneur ya congolais zela bo sala mambona so beta na Congo abeta libanda c'est faut te soutenir à 100%. Congolais tu as un poteau, tu as un non. Soutenir non à 100%, qui ne sont pas liés. Maintenant, il fallait bêter au Lobaï Mambo. Est-ce que ça la méthode qui plaît ou non? Attends, Pierre, quoi, ça la attends, il fallait, à zone n'a bêta yo arena, au yaka qui pour le Mambo, qui va soutenir. Non, papa, prends mes alliés. Moi, les Kamutu, va faire ça en temps à temps. M. Sunga Lobagi, mais dans la ciment, va te moussouba Lobagi. Et bon, on sait pas la faute, mais pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Le de Masola Wata. Pour la monnaie, tu débat les Wata, mais Moutouboué, Wata sont ici Moutouboué. Wata a l'hyper musique, papa. Abana musique n'a nini. Elle dit musique makasi. On a 5 ans, et ça la spiritualité, et ça la gaulois, et ça la musique, et ça la souris dans le lobby, et ça la banane. Pour soutenir à 100%, mais il Wata, pour ça, l'ouane est mouneni. Nous avons dit ça, l'ouane, pour les Congolais, Azati. Azman Tiala, aujourd'hui, on a un bino bat bozarabat. Pembeni ya ba musicien ba mo pesa importance mingi pa bato ba fingaka ke bino ba bureau omona ngonde mais nga pele na poste na nga po ba zula nga mutu ba finga ko lega nga ba tie na poste na nga pa pomba ida mo passe kwa yebi nga na sala na tena zolo ba en général oui na yipa so koya parce que quoi na talisa nga sopo na talisa mobimba yango na lobi kasi ba mise ba koma mieux na zo mutu moko o ya finga ka batu ada pembe na voyager na ye mutoke na ye mais butaka na tanga kala bangabane ya ndo za bongo de tando mona ba porter parole ba bureau nde bande ko voyager na ba leader mais la mise ko ba ta ma finga nde mutu ba koma ko voyager mutu na comportement na batu ba mona yo bien ki fali mutu na comportement na ki fali comportement donc même on va t'en finir yo même va t'en finir poto pas nim na comportement mais c'était le foutier yo mo ebe leke elo on ça les agents yo lo kinga titi yo ba yo bibini ne ba yo boana ba bengra
à part nos musique, à part qui nous thème ma bé. On fallait ça là pour un Yorobo. Yorobo, le Canada, ça qui nous a cité. On a ce qu'on a alerté tous les musiciens congolais. Mais tout a rejoint Yorobo, à Osalara Ingra. Pour Azana Dana Aden. Azuki ingratitude naïe, depuis pas fallu Yemoro. Azara Ingra pas Kofi. Après Yemoro soit aïe, elle fout un fallu. Ingra, Banade, moi, n'a ingratitude. Le musicien congolais, tout a rejoint. Ah, il n'y a pas un musicien. Ah, ça là-bas, bon, ça là-bas, c'est tout. Qui ailleurs, ça là-bas, brille, ma unité, papa. Musicien, so bazate. Moutou, tu as ébi. Bon, le musicien n'est pas là, non. Bah, il dit que Moutou, sur la même poteau, en sait l'autre. Moutou, sur la même. Bah, le but, c'est de rappeler le musicien, bah, à poteau, non. Et puis, bah, tu belé, bah, le musicien, bah, ça, bah, des ordres. Et belé, papa. Et puis, combien de personnes ont évité le musicien, qui m'a fait la promotion musicien à 100%. Mais le musicien a été. Mais le bureau va nous permettre le musicien. À rebattre le musicien, il se lote. Que dans la moutou, moi, ça, la promotion, ma casse. À rebattre, là, on te a la mouninga. Souvent trop. Et ça, la Congo, pas le musicien congolais. Au moins, le bureau, musicien, m'a fait dans le panzana. À ça, la lote. Mais il y a là qui m'a à 100%. Mais c'est pas le musicien, non, qu'est-ce que c'est ça? Non, non, qu'est-ce que c'est ça? Il y a musicien, c'est ça. Le moutou, moi, à ça, la lote, dans l'orchestre, madame, m'a bé. Ah, vous voyez, ça, ah, leader, mouton ça, moussala bien, mouton là, ben, pour ça, naïe. Ah, mon nom, ma bé, il faut que tu mouton, bah, j'ai un sala. Ah, on va génier en sala. On va le bureau, bon, fina, bah, non, bah, bureau, il y a un message à ma bé, en ça, bah, on a dit presque, bah, bureau, bah, ça, bon, bah, progresser. Si on dit bureau, peut une mission progresser, ah, bureau, ça, ouvert, ah, font la moitié, mais papa, tant que ça, là, bon, beaucoup, mon orchestre. Moutou, moi, ça, bon, là, pour l'orchestre, ils ont fini. On finit. On a demandé leader. Botika bomba ça ouvert. Mutanga le kana mission ngasa ma botika bango. Ya mo nso lelo, nzama afuta bino ndeni. Mutu mo singa vana na ye, bazuba memie sko poto. Ale maman fanatique lui, oh, bon mutu bo mtosala ka bote. Yebe tu fais beto la bat. Na ben nzama tu fais toile na yo. Na vie conseil mon on peut sa bat. So bo vanda wala po tu fera beto la bat. Otaka kiti libanda po tu fera beto la bat. Yo bango to nzamba tu fais ayo et salo passe pour le mutu et tout faki. Pour un mutu et tout fait wana nzamba fungole nzela. Mais ce que ayo to ba tout fango ndo fungole nzela ozalaki. Ya mo ba te bele lo bole no ki ngani fe ba mema ye. Fe ba mema mutu we papa. Et puis wata combien de personnes on mutu ko mema. On va faire les promotions. Wata so bate. Ayebi. Ni na me mani ke poto. Ala so bate. Wata so bate. Azo bate. Ayi mamba osala. Ayi mamba osala. Oh papa. Il y a des gens qui ont été en train de faire des managnes. Il y a des gens qui ont il fallait pas regretter un moutou. Mais Moutouga, c'est Francis Dibaya, Moutouga. Francis Dibaya, c'est Moutouga, Francis Dibaya, c'est ça la moussala bien. Dadimola. Ah, ça la moussala bien. Président Victor Ouattara a zobaki. Et bon, le big Ouattara a mis la promotion 100% pour être na concert. Combien de personnes ont été ici? Comment est-ce que tu as pour ton ami? Papa. Asalika aide. Asalika aide. Manike déjà de nature à la spiritualité. Batini boye baté. Papa. Ils vont les là. Badi pas que batini tout papa. So biso peut les là ba fina biso ba gigi radio là. Hein? Ah papa. Lelo ngala isa batu. Bolongo la kombo na ki marketeur. Bolongo la kombo na ki manager et le wanani. Papa na batu mususu ane manager mais ça ba benga batu. Batu ba ya. Papa, ça va faire la promotion au télématique. Il y a aussi tout le ou éviter Ouattara. So bena gigi radio la lo. Na mo ga le ana yo. Ti le lo a ta ba depuis ba wata. No ba beti musique bete pour ni ba okanga bango. Basano yo ba okanga bango na papa. Ba pesa ba beta musique. Na zo kanga bango. Na beta yo ba wata na zo kanga depuis. Na ba beti musique. On est génération là. Ba vandi trop na école musicale. Il va y avoir un son. Ce n'est pas bini be pour beta musique. Tu vas bête pour ba okanga so ba beta na bango. Fere na fali yel da kan bango da bango. Mo la mission ata ba Fabrice, ata be Riche, ata ba depuis. Parce que ba beta musique ba okanga bango. Nani azokanga bango. Ala mona nga depuis na wata. Na mona meke depuis na wata lika batu bakanga bango. Ba mungo ba ti espace. Ba beta musique makasi. Ba beta musique ba ngala na zitan lobby na butu. Ba nzemba wata album ya nini oyo. Et chemin de la gloire. Mais c'est Kitinga. La compagnie m'a dit te bokanga bato na yoki pena na foni pena ou na noka pomba na yoki réponse na bia bokanga bato
nzembo na biso kolela mais eza temps o bosala wana un jour bolela ba maman bolela ba maman tosaka awa bongo bango siko bazokanga bango solution eza nini mpona bango moko bango moko bakoyeba te bastratégie babima mpe on expliqué mutu mosusu atraveki motema mabe mpa bato bolinga azoganye nayeba nzambe aotala yo so jour nzambe akozwaki motema mpe motu osala motu wana batransmirant epa na transformant epa na yo papa yo ozanga moto akotelo baolela mama tozaka awa oyo nga nayesa bato kala mingi te toanosele bino na ndenge ba Brésil tozalaka tona baconcert avec Niens Musique na ndenge ba Brésil tozala depuis que ça date eboma depuis ça date depuis wana ça yo kango te depuis ça date yeza kaka na chetema ça date eboma ça date c'est un problème te tosala misala mutango tie date na producteur azaki badati tu basali tu bango balue basali na bango bato nyonso babeti na poto bango tu ngatie date ya producteur azaki oyo baluelaka esali te mutu to alue esali na ndenge na ye soki martin nyonso aluaka na ndenge na ye ebo basali wana papa biso tosala misala tosala apres tokoya kotia date kana vile chetemba wana tote concert vip plainte mbongo ebimaki ti namona mpe nanga Paulo du Santo Chiguerrier napesi ba merci belé en tout cas pena félicitations à 100%. A défendaki voilà pour nanga pena défendaki Angola à 100%. Mon Paulo du Santo Chiguerrier. En tout cas pena avec félicitations au flatté pour bazalaki wana. Amona gymnase qui la likolo podium on sa musala na ye o ya tendelaki. O ba tebele ba uta bangola ata na liboso ba ko marate. Nanga ta na likolo wana na sa musala nanga, pa musala nanga. Maintenant, on a vu avec beaucoup de respect. Et on a fait mbote. Après, on a mati, mati. On a fait un travail dans la filmage. On a fait un bon belé. Mais si on a fait un peu d'Angola, on a fait un maintenant, il y a un programme dans la télé. Il y a un programme, il y a un président. On a l'aise, on a fait merci. On a fait un Zela Vatiti. Il peut être très à l'aise. Mais autre soleil, il a fait éviter. Na sepela rapport ba fena ba respecter nga ba babodi matadi na banala ba ngoto lelo te na otanga ba manga ba mbona tenga ngala matadi ngala za tema mbona te ko mangola nga ukota nga te o tete nga ba vetu ba vena nga ba masa tu ba masa nga so na pesa masa conseil bu ko mangola nga simba ngote o eza loza manager eza kombo mo mpesi ko tipe mo mutu te eza loza nani eza wana sima musicien musala tu tosala yango mpo lifuti ezala bosala misala mpona lifuti bosala misala te mpona eka bokoya kotikala nde bayala bino mingi batikala azalaka na nsima musicien ye moko amemaka vini na loyenge ekoma oyo te nga nafutama eloko te ofutamaka impoli ofutamaka bétise bozala respect envers mikolo babiso tozalaki barespect nga bamikolo batianga misapi yana ve moko ntango olobaka lelo ngai nazalaka na nsima na ye apart kaka ve na ngai didi aradiola na bakuzu tozalaka na bandako moko boye valo kotsanga litoi conseil azimaki yoka pati lelo apesanga conseil azimaki kotambolaka te misi atambolaka te vana mpa na meka na pierre avanda endeni taboye misiki ya kongo eza boye mpasi tosala misiki mpo na ngola te eza boye wana nini mpe bamasa lelo mpe mo lelo yananga mutu moko talobaki yo te azimaka abenge nga oderange nga non na ministère fana senga c'est normal mais ya dérangement nde ezala te yango lelo nga mona mipesi respect bave mpe bapesi nga respect yango nasengi bamasanga nde baosamaka nde bakomaka wana okomaka mutu ya pamba te luka ministère moko boye ata ministère moko tringale wana luka bozwa contact sala batade baza baministère baza ebele bozwa contact bobanda na se bomata boke likolo eosala bien bosala misala pamba te ya baloyenge non po tosiki mpe baparente tosiki mpe bato oyaka na facebook merci ya nani oyo ke yo osala kopa ndule esala kopa ndule bosala kopa ndule pamba te moko bamasa ebele basala kopa ndule ozofimbisa ozo moko boye moya mwa alemana edakala na mama wa misiki mais ya 100% otia poids bulu ndenge poids wana ezozala mpo na ye te ezalaka mpo na ye mpo na yo te naoyi biso vérité ngai ana mboka oyo pokopa management bato mingi bakokomprendre te ya basho te ngai nabeta masolo ya management ya sho te ya sho bamasa basala cope bien eza normal basala mambo wana basala eza bien oyo naobeta ngai ntango ngai na yangola kopaki management ngai na via ve na nga yango ekata ngala oyo na via po ani na via po namone na bar te namone te na boloyenge moko boye normal fa ya bar na via po va vivre namona ve la wana otala poche ave vaka na bato moko boye vala na mambo to balobaki kuna te nga mpena fona azalaka boye
yamoni lelo pe non na comité mais nzamba osani na koma comprendre pour le moment mutu moko nga manager pour le moment baba banini c'est bon yo ba yo manager bo Sylvain Mbila lubani bo Gilles Makaya lubani ça veut dire bo sala boulot bo sala bien ma c'est ça la bien mais bino bo son esprit bo son ma maîtrise avant de respecter bino bo se respecter donc ça la bien Azaman Kiala. Ouais. Toi, c'est Nini pour na déplique pour Bania. Bon, pour la déplique, c'est bon, je l'ai vu souvent en tout cas. Tout ça dans ta studio. Tu as un double studio. Tu dois faire du boss, tout ça avec Fabrice Maestro. Et là, bon, il m'a banzembo, bon, on m'y balé. Tu vas me passer à un babine, contacter. Numéro, on appelle ça à l'issue, pour. On appelle ça raconte, comme il y a qui a la page, ou soit tu as un Facebook qui n'a pas professionnel, qui a le commun en privé, tu reçois là. On va la numéro, on va comme linga. À part moi, biso mo déjà papa pesi ba ministère chance ba ministère ba pesi bango bana ba nzembo bango tu ana force manzembo et ba ministère msu ala guitariste nzembo le mto yemba ngo za président moko contacter nga to yoka na prix ba koyemba o mabanga bo benganga apa wana bana Brésil tozoya Angola pe tozo bongisa po bana so Paul Santos Chidie to soya ni mamboyo a bientôt ba fiche ko bima bana to Angola depuis que zoya mambe ozana ngo bien. Mais ils ont contacté tout ça, on a ce Paulo, tu dis la salle à Wana, depuis que ça est tout, vous allez venir très bien. À part Wana, depuis que tu as la chaîne sur YouTube, des fonds à Maki. Donc, tu m'envoies tout le bon ciment. Donc voilà. Mais Tchadas dose la langue. Non, on a des liste, on a dans Tchadas, c'est juste de musique. Pas par une liste. Toujours Yemba. Photo Yemba, Nanou. Banzembo tozo yemba to sama biso a presser bolia mama adage to mikolo ya ngwana presser bolia mama so la presser na vie bolia mama mingi ba bolia ba mama wana na ngoti to bino solo tia ba bolia mama ba bolia ba mama azma kala mo mbote na bato yo to sisi na biso ouais so on pesa mbote nanga Francis Mala le récupérateur wana petit frère faire gola on pesa mbote nanga na staff technique mobimba Patrick Isungu on peut s'amoter nanga ya baleki on peut s'amoter nanga na Sylvain Nzemba le Kinois Luka Modric directeur orchestre on peut s'amoter nanga na Gilov la Festa moter nanga na impresario Didier Boulabanga bende le goûter pour être impresario Didier Boulabanga ande na kata Kinshasa on peut s'amoter nanga na Hervé Gola bana tout les millionnaires on peut s'amoter nanga na Idi Mubaka on peut s'amoter nanga na bango nyonso tout presque famille nanga moment on peut s'amoter mbote on peut s'amuser tout na tout FTU tellement nyokama pour FTU ba FTU to participa na ba vina nga ba dide bula ba to participa nga pe na participa to ba FTU zalara vina nga zege na peso ba mote belé na peso mote na vina mote na vina nga bris olela a décorer bien yo na zone orchestre na chowana peso ba fait tout mote donc na pesi mbote na ba fait tout ba Rwanda ba masa to ba DJ na pesi mbote lodi kitambala na kibokolo wawa mtatika na poste mtatika na bransa ko yo bezala bien na bigi voilà ningi zala na pesi ba DJ bana na poto na pesi mbote bango tout na pesi mbote na DJ Boyka na pesi mbote belé na kata Barcelone DJ Boyka na kata Barcelone wana yo ka dire c'est bon DJ Boyka les Arabes la pompe DJ Boyka na zaika na ba ine ma mona na Barcelone ndi magite danger DJ Boyka c'est bon vraiment peut-être pas plata na ba DJ nyonso ba msusu donc bino tout penda na on s'appelle na bino peut-être pas parce plata ndanza awa c'est plata ndanza wawa yo ngolia pêche na yo tout ça ramita ma beta pêche ce espace au félé allez na mona ba basala émission ni ko bata comme pourquoi l'espace est bien boye ngolia pêche na au l'anniversaire na yo aux à la l'aise basenga raté pour le blague mon ingati moi pêche c'est pas tanzanza pêche en du au goût et bien non ma mère non ma libota tout boya bolia pêche la pêche mbote na massa na vie claire bandalungwa et pour la téliban ko kata ngote le vie claire bandalungwa pour la terre congolaise massa dike molato c'est la famille voilà bateau ba melisa nga kuka langola donc bango tout la pêche ba mbote belé la pêche mbote sina Gilles va kuswa wana oncle donc oncle jeune la pêche mbote na charni kutambwa golwa la pêche ba mbote belé. Donc voilà, tout c'est la famille. Donc. L'office pour les États-Unis, motema ya Normi Ketchup, moi na ya maman Lumengo, donc beaucoup tarakotara, masola balabala eko sala bien, Jogolo Manisa à l'international,
benga David Wembe tokutana benga nga penda tokutana Diogolo Manisa benga nga penda tokutana na yebi ke ekosala bien Steve Kulumbimbi yende makambo Steve Kulumbimbi kota dossier masola balabala Steve Kulumbimbi kota dossier balabala lobaka liloba moko Steve Kulumbimbi ata ozaki na problème na mama na bino ata ozaki na problème na famille na bino mobimba soko kutena Steve Kulumbimbi visa ya mboka nyonso kozwa ata passer na bino lakela o mabe kutana Steve Kulumbimbi bokota masola balabala ekosala bien donc on ensemble avec vous ciao.